Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Musique na osala eza normal eza nango moto moko boye te soki ndeni te yaya sunganga pardon vraiment kanda yango jamais tekisa maloko vivre na kati ya zamba nakokoka te ko vivre sans molingono. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Makasi ya mobali kolelisa mwati na bambata te Oscar asina ba emoso ya plaisir mama mbe kotika te pombe dilekele ngina bende na nizanga libasa mae kotika te Oscar dilekino lebo na nizanga libasa mae kotika Vraiment, bienvenue fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous regardez partout dans le monde à travers votre site que vous aimez beaucoup, www.congokimia.com. Hier c'était Orgazi Manhattan, aujourd'hui Congo Kimia. Là je vais profiter de voir le boss de tous les boss, Orgazi Manhattan, hein? Alexis Yamamoto, incerta à toi, papa Keiko Ayumi, Yamatia. Je vais aussi profiter de voir honorable Oswald Pakam Pia. Aujourd'hui, vraiment, je suis en plein tournage avec Mondibou Robino, comme vous l'avez toujours entendu. Aujourd'hui, c'est une réalité par plusieurs demandes. Il y a Bino Nyon Sobozo Landabiso. Je ne vais pas monopoliser la parole, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Bonjour, papa. Ouais, bonjour. Je préfère que papa pour le baté qui est parce que tu regardons déjà Bisika Bazali Bazoye qui est-il. Ouais, donc. Ouais. Vraiment. Sangonini. Non, tout est bien, donc voilà quoi. Tout est bien, voilà quoi, c'est sa réponse à l'opinion, c'est bien, donc tout est au top. Tout, mais la nante pour Bilengi, Ezali vraiment ébélé. Robino, vous pouviez nous parler déjà Bilengi, est-ce que c'est un nouvel album, Tozela? Vraiment, je suis un peu trop pressé de connaître ce qui se passe au juste dans Nzongo Nayo. Non, Nzembo qui est Nzembo Oyo, Zanakati ya maxi single. Nanga ono sala chiffre 9 quoi, chanson qui pompé donc la chanson oyo te dédié yango Oscar Lebo le fantasme na Switzerland, donc voilà quoi ndengo kotiawa kobima nanu te umela nanu Oscar makasi ndengo kotiawa kobima nanu te umela nanu Oscar makasi ya mobali kolelisa mwasi na bambata telebo kasi na ba emoso ya plaisir mama mune kotika te Oscar elengi na bebe nangezanga libasa mae kotika te lebo
merci. Maman elengi au moins to melezate. Yanga na yo échange ba plaisir. Nyonso yebi meka, nyonso yebi na sa prête. Kobanga ba charge yo te. Neti mabude sanga na koma butu moko. Balingi no yo ka posa ka to mweta na te o. Mama mume kotika te Oscar. Elengi na bebe na ngezanga libasa. Ngae kotika te lebo. Elengi na bebe na ngezanga libasa. Kotika te Oscar lebo. Elengi na shagi na ngezanga libasa. Vraiment, vous aurez tout le temps, il y a Kolandango en explosivité à travers votre assiette que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, il y a Rubino, il y a Bissabiso, nous devons connaître. Bissikani Nyoke Rosimma, vraiment. Allez, monsieur. Tokoloba mingi lelo, tika to yemba lelo. Voilà. Lelo, na préféré yemba lelo. Lelo, na koloba mingi te lelo. Mengo kotiawa, kobima nanu te. Umela nanu Oscar makasi ya mobali. Kolelisa mwasi na bambata te lebo. Kasi na ba émotion ya plaisir. Mama mune, kotika te pompe. Elengi na bebe na ngezanga libasa. Oscar, kotika te lebo. Elengi na bebe na ngezanga libasa. Ok, Oscar le beau, ce qui est à la ratanga, Bissika Nazali, Bazoï Mavna Boé. Donc, voilà. Encore question? Bébé Netio Salaka na Air Jérusalem. Oscar le Bonetio Salaka na Air Jérusalem. Bon amoni paradis sans visa. Azabomanga nelengi depuis babomanga na zokolate. Nani mawisa benganga synonyme ya ko continuer. Mama bombela ngai kinazalaka bomba. Oscar les oiseaux si c'est là partout ndemo kotiawa. Kobima nanute Vraiment, Oscar Lebo. Vraiment, je suis trop de mine, Nazomi Tuna Mingi. Parce que Genève, mon bimbezolo, Paris, mon bimbezolo, tant total, Batneti, Alexis, Yamamoto, honorable Oswald Mpaka, Bazoloba. Est-ce que Koyi Bissebiso secret Nini? À quoi est-ce que vous avez touché? Hein? Pour nous, au niveau international, et bouger bon bazala, na ba demande de belé, il y a comment non? Hein? Et le Konini qui est aussi pour moi, moto Yoizala. C'est quoi le secret vraiment? Eza boulot. Mon diango tozoloba. Eza normal te. Motin dozo kaba. Eza normal te. Motin dozo liela. Eza normal te. Yango tozo nisili binoke. Masanga na meli na mbongo nanga. Bakwiti nazo cha na mbongo nanga. Bajibi na sombi na mbongo nanga. Ba champagne nazo mela na mbongo nanga. Loko lobo kondima sukola matakwen. Sukola matakwen. Sukola matakwen. Bon on a quoi ambassade? Sukola matakwen ya kotala ndenge natokaka na boutique nanga na kwen. Sukola matakwen. Vraiment makambo il faut bolimbolela biso. Musique na osala eza normal. Eza nango moto moko boye te soki ndeni te. Donc voilà. Donc loko lobo kondima soko boy kondima sukola matakwen. Vraiment, Babiso que boy qu'on ima sokola matakwan keiko ya mami ozolanda biso. No boy qu'on demande Oscar Lebo aliaka mbongo na ndenga kabaka mbongo na ye en tout cas sokola matakwan pour ya kenda cop na ye aluka lang na voie normale. Donc voilà. Donc sokola matakwan il peut fongola mo loko no vite fait na quoi on comprendre douleur ya koluka o lapa koloba ke non mukolo yo kozwa
Là par le bagano bazouana ndenge ya voix normale quoi. OK. Robin Mundibo vous regardant aux arts. Comment tu la na musique on des aboto souffrir, to bosaka, toujours travailler moi, botu ko yemba ko panza ba voix donc répétition. Sikoyo après na suka na oke simbela makambo boy. Comprendre? Donc bazouana na voix normale. Succès à Robin Mundibo est normal. Et par rapport à un visionnaire. Comprends, na bossa rapé dur, na travail dur, na tchara sérieux surtout. Na discipline na musala nanga. Yango zomona kezo to ça. Donc ko boya ko ndima chocolat matakouin. Vraiment, il y a des questions qui nous perturbent, il y a des questions qui viennent presque de partout. Bazoto na bayingi bayeba parce que ngamu ko na koraki na zangi na makokia ko pesa bango réponse te. Est-ce que balobi orchestre ya Robin Mundibo za kana kombo nini? Vous gérez une orchestre de combien de gens dont vous êtes responsable, vraiment leader? Ko pesa bango? Bien chebo ya combien? Ngana moni 9. Voilà. Ya chiffre 9. Voilà. Comme orchestre na ngana quoi chiffre 9. Chiffre 9. On a Bible no ya combien? Tout le monde est à 9. L'agenda est à 9. Au monde est 9 à partout. 9 à partout. Tu as chemise, on a tout bando compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ceux qui 8. 8, 9 et... Vraiment, voilà. Est-ce que aux Upinats, le banef faisait partout? Pourquoi est-ce que pour Nika 9, 8 ezali, 6 ezali? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché dans Simanango? Vision Nini, pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement 9? Parce que chiffre 9, ezali chiffre où l'équipe a chiffre tout n'est bien quoi. Chiffre, oui, souka. On comprend, il y a un chiffre monté, il y a un sima 9, surtout comme 10, 11, comme nombre. Donc voilà, merci que tu peux comprendre rapidement. Donc voilà quoi. Déjà, il y a tellement de gens qui ont été enfant d'abord dès na mokili po bat baleka te ata bat baleki o lelo za posta la ba effort pour lobby pe o leka bango pe basa pe ba effort ya ko leka po mokili évoluer évolution monde des arabongo lelo ko leka nga na sala effort lobby nga pe na leka on a croisé ma bokoté. OK, lelo on a ko leka non vraiment vous avez parlé quelque chose de plus important. Lelo nga na ko leka lobby o ko sala pe effort o leka nani o yebi o aleka ki o yo le ozoleka na minute parmi les musiciens au bazo émerger en plan succès na minute parce que je sais que aux musiciens aux alaka franc Alexis Yamamoto Zolandao Oswald Mpaka Zolandao Gelor Vemba Zolandao yebisa bango musicien ni monique au leki ou peut-être aleka kio zala franc to ebelio na bosolo ntenenga comprendre question donc musicien ni oyo nga na lekaki o alekaki nga par ba effort na yo ce qu'on a minute aux oleka pe te wana nga na lobate batu ndi faut ba juger comprendre bah tunde faut pas juger bah que non muto kinga ni bopéo moi les cas qui robine mais ta robine ça les bah fort à y aller qui bah ça peut belé comprendre entre bah mais na net na pèse exemple na mouvement na bano beta na wenge musique à maison mais tonga na za quitté même sous bazalaki tonga na ye bah on peut bazaki bah banda pe ko demander ba les kinga pour amema ba ko ba voyage ba pesa ba opportunité belé tonga na longwe lelo bato bata absolument parler bango mo ba répondre te robino aleki mutu kingani nangonga oyo robino aleki mutu kingani déjà ils a na lobité mutu pa ko lobelanga te bato ya lobaki no robino akomi ko lobana na sali loko tete oyo nga na sali banda eleki plus que ko leka tamsu mutu mo basaki 10 chansons na kati orchestre moko bo kingani on comprend parce que na minute ngai na prouvé déjà na mokili de quoi je suis capable na sali chemin où ils allaient passer pour na batu misusu na temps oyo basala pour ebele to mona pe que no balongwa abimi asali en roupé mais ngati sikoyo nazo percer toujours na nzela ou na musala ou na pona ko sala donc parlant na loba nini na lingi na loba boye na minute muto lekinga na considérer le quoi chiffre 9 chiffre leki ba chiffre tout songa naza déjà chiffre 9 et muto lekinga na minute oyo azal quoi chiffre 9 ngasko na osala effort ya kokoma chiffre 9 onga pena lekae donc voilà nga na mi pesa ba objectif mo bona vie na nga yango sala ka évolution na nga
Ah, pe mikolo mutu kingani ça va pomte. Na juillet na tie wana. Na la bando étudier. Ah. Vraiment ozo pesa biso makamoko vraiment eza na boani ezo singa toza na boani belé pour te comprendre yango. Est-ce que koyi biso? Non, j'ai compris. Chiffre 9 eza na explication belé. Voilà. Chiffre 9 déjà pour nanga les chiffres l'équipe ba chiffre tout. A mati single nanga na ça les chiffre 9. Comme groupe nanga pe chiffre 9. Donc parlant ngina lubabu mati single nanga ozo na za déterminé ya ko bosser yango fort que elle kababilo ko nyonso ko bimana année oyo. Vraiment. On se comprend déjà détermination nanga. Donc chiffre 9. Donc en tout cas ba ojian autant ko bima. Et chiffre 9 pe ezali chiffre oyo ezali première vie na biso. Bon moi na biso liboso ba être humain. Comprendre. Tout ça en 9 mon na kati libuma maman. Donc ozomi boko la yo moko ozomi lesa yo moko sa mamtu yo mo avant koma na mokili oya nzambe okoma pe mutu aleta koma mutu abatu donc zana mutu yo moko o se former yo moko na kati ventre mère on comprend tsobima donc voilà les avis na biso liboso donc chiffre 9 ils appellent comme vie nanga liboso au plus nanga liboso na zo bimisa. Chiffre 9. Chiffre 9, vraiment, c'est à craindre, vraiment, c'est à prendre avec sérieuxité, vraiment. Et ça, Makambo, il y a Nengi Bozo Iberangote, il a expliqué, il a montré de quoi il est capable avec le chiffre 9. Tous à la peut-être vraiment, parce que vous êtes un peu trop. C'est pas pour rien, Batubaponi, Balobi le bio. Donc, Bamoni Peke, Moussala Ezali. Parmi Bato Yopena, Bapesa comme Moussala, Posa ya Moussala. Les gens, vraiment, ceux qui sont à Moussala, Nabango, ça t'excite aussi de travailler beaucoup, de donner plus de meilleur de toi-même. Parmi les musiciens évoluants. Qui d'autre comme on a un exemplaire, Monique Nozo bossé bien, voilà, je vais prendre une marche à suivre comme lui. Nadibanda, tuna. Ah, wana Katiamboka, toi, ba Congolais. Congo, Moni Congo. Congo, so bandimi yo. Congo, bandima mutu par hasard te. Congo bandima mutu par hasard te, babina mutu par hasard te, bayoka mutu par hasard te. To so bandimi yo, c'est que makamno ya bien. Parce que le peuple congolais, il y a 4 donc vous avez le logo yo ya kosele na ngol sauter. Comprendre? Donc mutu nyonso o asala musique na Congo yo kanaka. Babina ngo, basinga ngo na ba boîte na ba fête. Donc asara boulot na bien. Donc na appréciera boulot na yepé quoi. Comprendre? Parce que musala to sala giza po ba yo ka biso babina biso basomba biso. Ce n'est pas pour rien tout tenir parce que yo zappé parmi bateau bazana oreille musicale parmi ba musicien oyo bazana ba vision ba grandes ambitions comme ça ce qui yo peut oponi moko c'est que zappé Congo mutu poni parce que za parmi grande masse oyo basala ka vraiment audi sélective ya solo yango to tenir parmi ba oyo ba ozali na ba bazo beta qui d'autre tu peux jeter un coup de fleur le coup de chapeau vali félicitations yo penzo ça musala malam c'est que ce qui ngana za nef te yo peut ngana za nef qui d'autre batutu basa misana bango bien batutu basa musique na époque basa misana bango bien mais confusion ça au mona mutu mususu asara rumba danger mais côté générique au boîté mutu mususu asara générique danger mais côté rumba pas au boîté on se comprend donc voilà et donc mutu nyonso peuple congolais yo ka musique na sara boulot na ka bien na boy na pointer moko kingani donc voilà quoi. Est-ce que vous êtes conflictuel? Parce que ça ba musique musu pese beta lelo pesa ezobeta lelo ezobeta na ba pe ba yo kango mais leki musique o ba ilo atsala te parce que ba vina biso ba ready à misi ti lelo ba nzembo ne za kana succès so yo ka ba nzembo no zo ka on dirait bimi lelo on se comprend so ya bisanga tam suna ndima jeune moral lelo to pe vieux mo ya lelo ya musique ya lelo bon vina biso ready à misi so ki ba nzembo na e ti lelo za ka on dirait salemika lelo vraiment enzolo ka raté enzo banzembo kwa madame Fifi vraiment comprendre OK aba maman na ba chant donc voilà déjà moi passe pour natangelo moko to mibale na Congo to za mo ebele oyo ba sala misala bien misupe lelo ba conscient au sala bien donc par là pour na biso que nos peuple congolais so kan dimio c'est au ça avant musala no bepo parce que congolais ndimaka na muzo baté vraiment Robino Mundibu Gelor Vemba baza na posa pena ya koyoka yo encore trop tôt le plus tôt possible encore un petit extrait ou mela na témoin iloko mo boye kaka dino fantasme bazolanda yo
na habité logo za kata chiffre 9 to logo. Et le présent 4 chiffre 9 minutes moi ba bien on une flash hein couper ça on gotika bango na posa parce que déjà on met là trop déjà je crois que Kangi ce n'est pas pour rien basalio cible na bango. Pa 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 pa. Sunganga pardon, sunganga pardon. Tosenga na zamba kusali wananga avo, polo sambo nanga moko zamba zoyoka te. Yadiso mibale pede twa koyoka. Sunganga pardon, sunganga pardon. Tosenga na zamba kusali wananga avo, nakufa na tike na yo mokili oyo. Orenye nengolingo sunganga pardon. Vraiment kanda yango jamais tekisa maloko vivre na kati ya zamba nakokoka te kovivre sans molingono sunganga pardon sunganga pardon. Tosenga na zamba kusali wananga avo polo sambo nanga moko zamba zoyoka te yebisa mibale peut-être akoyoka sunganga pardon nakokoka te koka mwana na yo to na mono na maboko ya moto mosusu ya na ngai kozala plus belle femme oyo nzambe azwaki takokela avec toute énergie ya na ngai kanisa pardon baloba koko alobaka ava kufa atikanga na maboko na yo ya na ngai sunganga pardon tokende na lilita ya koko oyebisa ye tu veux me quitter sunganga pardon. Bon, il n'y a pas de production. Avril yango tobandi, tozo ceux qui sango nini bino nakatia chiffre 9, il n'y a pas de production. Le programme tout entier. Non, programme pour le mois d'avril, tout ça, ma préparation, tout en studio, tout ça, ma clip. On se comprend. Donc voilà, tout ça, on a 4 chiffre 9 maxi single Oezoya. Vraiment, donc, chiffre 9, quoi. Donc, programme vraiment, tout ça, tout on a 4. Il y a qu'au travailler, dur que chiffre 9. Et ça là, na niveau tout l'ingé aller là, quoi. Donc voilà. Ok. Parce que vous parlez de maxi single, je profite aussi de parler de sortie officielle de l'album il y a Gianni Mangona. Baibinga pas plan avec Alexis Yamamoto Nakatia Genève. Baibinga pas plan à très bientôt déjà nagé sortie officielle Alexis Mangona. Est-ce que vous pouviez déjà dire un mot, 2 mots de la fin pour ce soir déjà, pour toutes les personnes qui vous suivent déjà en Europe, vous êtes trop suivis à Paris, à Genève, à Montréal, parce que partout. Non, tout oyo linga musique ya kitoko na salaka. Donc on va s'arrêter informé te boy ba ke Robino Mundibu azana kata studio azo préparer maxi single moko ezo bima bientôt kombo na yango chiffre 9. Kana kata chiffre 9 bo za ba générique lokola ba chana nuboye. Chana nuboye boyete metiana nuboye chana nuboye bo za ba générique lokola ba 4 lettres o na kata 4 lettres boyo ka ba sokola matako ezali. Donc vous avez dit mbolokola kotika te pomper donc voilà quoi pomper bilengi donc mutu moko azara na mokili sozo ke lengi alinga elengi suka donc elengi senga toujours elengi fezalaka toujours parce que lengi talaka ke lengi donc voilà quoi donc so pesi moninga elengi kotika te continue toujours kopesa elengi neti Oscar Lebo fantasme apesanga elengi ya olatsanga ke Robino Mundibu na soutenir yo quoi ndenge apesanga bilengi ya soutenir nga kotika nga te fo bilengi wana continue donc fa pomper bilengi donc voilà boza chanson lokola kotika te pomper bilengi auto dédié yango peka na Oscar Lebo fantasme et bozwa la chanson lokola Yaya donc voilà bonjour la chanson lokola au CD chez au CD donc voilà quoi
pour découvrir moi titre belé à bien. Donc on signalé kana batu onyo so balinga Robino Mundibu chiffre 9 Ezoya. Mon ami, il y a quelque chose qui se prépare. Vraiment, il y a quelque chose qui se prépare. Chiffre 9. Mes amis, chiffre 9 Ezoya. Mon gars, chiffre 9 arrive. Mon vieux, chiffre 9 Ezoya. Mes vieux, chiffre 9 Ezoya. Mon petit, chiffre. Mes petits, chiffre 9 Ezoya. Ezoya. Alerte, vous êtes tous alertés de toute génération, ba petit, ba vieux, la biso, ba yaya, ba toto zanabango et kikumoko, génération moko. Nous vous alertons déjà avec Robino Mundibu que chiffre 9 Ezoya. Donc keba bisika ozali, 2-3 personnes qui vous dites déjà la dédicace à vous. Ouais, na pesika bambote na ngai na Jires Bondo bambote na ngai na Yves Nice na pesi bambote Oscar Lebo Fantasme pour les boanga gaz na gaz ya Mired ya Marar. Donc voilà qu'on appelle sur bambote Kouzibilele na Londres, Patrick Bitemo de Conventry Bitemo Yoebi Yoza Ngai. Donc voilà quoi, on appelle sur bambote kotoza. Na pesi bambote na ngai na Djogo na biso monene ya mboka oyo, Djogo na biso OP azana nzembo na ena. Beta na nzembo ya Djogo na biso Jonathan Bolingi, refrain. Moto ya koma azan espoir ko vivre kasi ngai teo yo elos de mani nyango na sala nesikoti kanga ya wata moto ya koma azan espoir ko vivre kasi ngai teo nini yango nasala soki ndoki ali moto aza mama famille na ye te seki oncle tondaka ye asede Jonathan sede nga nakatana bolingi osede babanda basasanga Jonathan sede akomise longi nanga bana publicitaire ya mawa nga mawa atoza profeta te okokomprendre kaka mawa naza nango Jonathan ebetela ya lisolo bomwana nanga oyenge nani okoma na maboko mbanda mama na ngai lelo ye lisusu kobakisa douleur souffrance na ngezolo pelonge Jonathan bolingi bizoli nanga na matanga ezosekiso Jonathan sede nga nakatana bolingo sede mama na basasanga Jonathan sede Vraiment, pour ça, on se tient déjà debout, parce que nous finissons déjà. Très chers téléspectateurs, vous avez eu le temps de nous suivre. Nous voilà aux côtés de la grande star évoluante et puis montante. Mais on a représenté Penabatu Seda Solo. Seda Bilengi. Donc, Seda Solo. Seda Solo, Malembe na Seda po a Betty Danger. Na kati ya 4 lettres a Betty Danger la génie katiana nubu ya Betty ba compagnon somo. Donc voilà Mikolo toujours à Seda Solo quoi, Seda Solo moi les loba pour na Seda Solo. Donc voilà quoi. Okay. Déjà Seda Solo, exprime-toi un peu, s'exprimer dans la guitare to yoga susu.
On est là toujours au travail, chiffre 9. Toujours boulonné, capitaine de l'équipe, n'est qu'en Aloba. Donc, nous avons contrat Kasimato, bosser toujours. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, merci d'être branchés et à la prochaine. Nous serons toujours avec vous. Oswald Mpaka, Baibinga Baplan. Hein? Oswald, Alexis Yamamoto, papa na Keiko Ayumi. À très bientôt. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.